Message na lingna lancé Ezaboy. Soko yebi ndeko na yo asambelaka na cimetière ya Mamolangi, na cimetière ya Baruti, na cimetière ya bafo pasteur wana nyoso. Kotindela ye lisusu mbongo te billet de banque. Lukata ndeko na bino moko yebi kaza païen maza na bonne moralité, azane na église te o ba okende ko yibe action de grâce. Tindela ye mbongo asaleli bango provision ozane lamba otindeli mais billet de banque parce que embargo bopesi bango méchant wana ekokitela bandeko na bino oyo baza envoûté enfermé na ba boutique na bango plus ba ko multiplier ba stratégie bo fond la fermeture ya ouverture le rôle la muyibi o ya François Mutombo disciple ya Mukuna code bino mutu bokotinda donc boza ko souffrir botindela lisusu bandeko na bino basambelaka na ba cimetière wana billet de banque te ngefa keba tozana sainte colère d'ailleurs tu n'es pas un prophète de l'Éternel et romi siko tambino nyoso bozoko tcha bambriema minoko na bino ekangama parce que vous jouez avec cette nation ngefa prophète na moment oyo yo mboka na biso eza na ténèbres hormis ba bêtise na ye oyo ate ya kawana mais azoko parvenir koleka je vais citer les noms na site moko le Nazarien pa ya Tiffany pour na koloba que na ba pasteur nyonso à part ba papa Nkela na ba Jacques Vernon o bakufa icône vrai pasteur o tozana eza Baruti Kasongo ne wana problème hein wana problème mutu lokola baruti na ba photo ba Yesu na ba alliance o bazana ngo ensemble na ba tuana bazako boma peuple congolais yo soi-disant prophète de l'État au moins na raison le ba ba compte à rendre au nom de Jésus-Christ. Wa baba prophète bakwanga na madesu. Un vrai chrétien karatanga azotala mutu lokola ba mukuna. Azotala batu lokola ba neema, batu lokola ba gege, batu lokola ba baruti. Akoyeba ke azana donc na eloko moko te na nzambe. Lien moko kutu na nzambe zate. Allez, parce que ceux qui batu bazoko respecter le rôle de prophète. Cela veut dire que o azoloba ezana considération mais tant azoya koloba ba bêtise. Ngefa attention. Ngefa attention. Ngefa attention et puis même atabino ba oyo boza pona moi oyo nyos bozo sala l'Éternel est juste. C'est vrai ba infiltrer ba kotaki même au balataki ba teni mais il y a eu aussi des hommes oyo bazalaki na teni à la police bazolo balinga la permettez maman pesanga micro ba saccager ba ndeko na biso ba futaka yo combien po yi ba ndeko na yo téléphone obetaye lisas mais boye bango na ba mbongo boyibaki basakana na nzambe te vous croyez vraiment que oyibi mutu ndengwana olambi pe madesu bana balie ba ya bonne santé Bamakila o etangaki Dieu est capable de kopesa bana na bino ba diarrhée ya makila mais bana na nzambe eloko nga na yebisi bino bo prier yo pasteur yeba ke Congo oyo eza na ba chrétien te batu nyonso bazali soki ba yokani pour que basala eloko moko eza normal to vivre basina temps de la fin na ba pays d'Afrique mususa bazo marcher bazo oma batu lokolo basoso lokolo biso alors avant la proposition de Sabana Nzambe, c'est vrai, ils ont cadré la prophétie biblique, mais cela aussi ne peut pas nous empêcher. Yakoloba, yako vivre, oyoyo, tozali koloba nabino. Proposition alors. Proposition on a nazana déjà diaspora. Pour comprendre l'élite au biso tozana ngweza d'abord il y a évangile et puis toza ko soutenir bino parce que les loto ko ignorer en te aventurier moko apesenga mutema passe na yoka ki azoloba ah bonne année o batu ba omela mninga na FC yo kansi to omela na mbonga gouvernement to ya Kabila biso abafuta biso combien to omela nde na mbonga ba western donc baza ko yeba ke non potonde mutu eza ko sunga bandeko aba vivre chapeau na bateau nyonso boza ko lutter sur tous les plans to koma ba politicien te mais to ana sur la politique pour to ko coincer yango na prophétie et puis lokola ba citoyen congolais avant cité céleste na biso Dieu nous a donné ce pays plutôt cette nation la RDC to ko kanga munoko te to accepter ba bêtises de partout to lobby yango na kombo na Yesu soki tokokufa mais tokosila te mais bino bokoleka kombo ya Yesu Masia ekokumisama na mboka Congo nzamba zo susciter ba oyo ya Yesu sur tous les plans. Maxi Bio Café yango
connaît pas demande. Hémorroïde. Écoutez-moi. Oh, il y a diabète. Un année avant. Sous réserve. Il y a un côté. Pourquoi on te pose à cas expliquer mon ninga pas un problème na couple expliquer maman c'est longo ezo mon sabiso na couple yango Tout ok. Bio café et au selection zote leng tomela ka na bino yango Force mbetu. Danger. Maxi Bio, café original, bande ko tomela yango pour la santé na biso. Nous sommes Go Location. Nous prenons votre talent de bagage au pied de l'avion et nous vous déposons tout de suite où vous voulez, dans les meilleures conditions possibles, pour vous donner plus de temps et de liberté. Vous avez le choix entre partager un van à partir de 25 $ par personne et une berline privée à partir de 50 $. Ce n'est pas tout, nous vous offrons des prix plus avantageux après votre première consommation de nos services partant de l'aéroport. Notre gamme très variée de véhicules vous accompagne dans tous vos événements pour un meilleur séjour à des prix hors concurrence et ce, 7 jours sur 7. Puis, nous vous faisons suivre vos bagages chez vous rapidement et en toute sécurité par un personnel professionnel et très qualifié. Pour plus d'infos, Europe, Amérique, Congo ou golocation.rdc@gmail.com. GoLocation, nous sommes au Flat Hotel Luntu en face de ShopRite. Avant, quand je prenais mon vol, j'organisais tout seul. Quand je voyageais, que ce soit en business ou en économie, arrivé à l'aéroport, je rencontrais de tracas. 45 minutes à cause de tracas de bagagistes et ainsi de suite. Et depuis que j'ai connu le service de GoLocation, je peux vous rassurer que le 45 minutes de tracas que je trouve à l'aéroport n'existe plus. Dans moins de 30 minutes, bagage nanga. Là, plein de bateau, il fallait pas bête. On a pris samedi, à 17h, 17h30. On a tegui ba plan. On a cliqué j'aime. GoLocation, louez-moi. Votre besoin, notre réponse. Glodidia Siga, la mignonne. Hey, la mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata. Salut et bienvenue à vous tous ceux qui nous suivent de partout sur le www.elengia Congo avec le DJ Souka, la mignon de la presse. Meilleur vœu, bonne année, Nabino tout. Bah, fidèles internautes, Balingara Bisso, bon peu Balingara Bisso, te bon Balandara Bisso. En tout cas, 2018 est la année à succès, à bénédiction, il y a Essengo, il y a Maramunion, soit Kitoko, Bisso Nabino ensemble, toujours nous continuer, qu'on sala toujours de notre mieux pour vous aller bien, pour s'informer, toujours dans temps réel. Merci à Tracy Mbelenga Pro, la même magique, le cerveau moteur. Merci à Mika Badjinde derrière la caméra. Voilà, je reçois le frère Fortune Mbala, l'habitué de cette émission. Directement, je salue le frère Fortune Mbala. Bonjour frère. Bonjour maman Glodidia Souka. Bonne santé. Oui, en tout cas, santé ça ne va pas parce que depuis le 31, motema nanga ezangi kimia, eza ya kozoka makasi, donc ça ne va pas. Oh, Ezoki par rapport à Ninde, pour préciser que non depuis les 31, premier. Oyebi, toza batua, même ata sokozo kende na abattoir, tope bato yo bazalaka na banyama na ba ferme, ezalaka ta na mwa programme moko ya kosala pona koboma bato. Mais kotala ba mama bilenge bandeko na biso oyo makila na bango etangi. Motema nange eza na kimia soki mokete kotala batu bakufi boye et pasi lisusu ya makasi ezali ke lelo yo image ya soi-disant église eza sali yango wana eza même soni c'est mieux benganga ta fortune en émission oh pour qui frère qui pasteur qui apôtre donc et komi kombo moko ya soni tout simplement parce que ba infiltré ba meki comme d'habitude ko sali image ya église na mboka na biso. Merci beaucoup frère Fortune aux première émission il y a 2018 toi analysé to lobela concernant mboka na biso concernant biso ba chrétien d'abord apport nini ba pasteur
bazomema na mboka parce que tomoni kuna ba catholique Laurent Mosengo Pasinia annonça qui marche et en même temps pasteur il y avait église de réveil nino toyebi bango balobi non église eza politique biso to ko marcher te ba pekisi bandimi non bavana na ndako je sais pas maintenant wana to benga ngo trouble et ba pasteur bazo ko apporter ni na église na mboka pardon. Merci maman Glody, je pense que bato belé ceux qui bolandanga na bokebité borozwa moi confusion ya mukie mais je crois que ba o ya nzambe boro comprendre na moi quelques minutes tozanango. Avant de répondre na question na yo na koki ko avancer te ndenge na uti ko loba permettre nga na présenter ba condoléances na ba famille nyonso oyo yo bozali vraiment éprouvé oyo ba ndeko na bino ba koisami ba victime ba kufi na ba makambo oyo yo euti ko lekana libondeli na ngezali ke na nzela ya video oyo nzambe a consoler bino afin que mitema na bino etalela Yesu Masia a sanctifier yango botambola na crainte ya nzambe pour que bobongama pona enlèvement. Alors, question na yo mama Glody ndenge zali ba pasteur to analyser apport na bango. To loba yango et puis nga na kozonga ka koloba yango te. Nos pasteurs, nos grands pasteurs oyo zoko loba wana baza apolitique te. Tozonga nano je pense que 3 ans ou 2 ans en arrière, non, ça fait plus de 2 ans. Na vérité ou réalité, to lobela yango jour to lobela ka makambo ya pique-nique en Christ, to soulevaka to fungula ka parenthèse moko mukuna. Oyo mutu ya Branham nani baruti na ba misusu balekana na RTNC télévision nationale bayemba joyeux anniversaire na yebite soki basalaka gospel pastoral ba tata wana nyonso balekani na RTNC pona koyemba joyeux anniversaire. Toza la claire. Anniversaire nani? Ya mama Olive Lembe oyo azali mwasi ya moto oyo azalaki président na biso Joseph Kabila. Alors sikoyo naza koloba bien ba mona ngai. Soki bino boza basala nzambe boza politique. Toza pe na bopposant ebele. Basi na bango pe ba fetaka ba anniversaire mukolo nini pe bango pe bakoki koleka na télévision ba yemba joyeux anniversaire ba yemba nzembo moko ba souhaiter ba ve na bango pona ba opposant yango no moni na émission moko na lobaki yango na duplex ke mboka na biso ba pasteur baza apolitique te ba pasteur mingi baza plongé na kati ya majorité ba pasteur ya opposition baza mukie tozo kenda avant to kota na ba fait oyo uti kolekana soki ba pasteur bango bazalaki apolitique parce que par rapport ya concert oyo na alerté ba na nzambe kobetama le 7 janvier dimanche oyo na Luxembourg place au frère Franck Moulage aroya kosala commerce na ye na dit de l'ange na église El Shaddai bato ebele ba réagir balobi frère biso toza bana nzambe tokoki kokota makambo wana te kozongisa beauté peut-être vous parlez parce que bozui baka wana ya ba décédé na ba famille na bino fandi na salon na yo ozoli hamburger na yo oke musala na yo ozo rouler na yo carrosse yango wana bo tenir balangage wana. Alors ba pasteur na biso mama Glody na ba ndeko bolanda biso baza apolitique te. Comment et pourquoi? Nazo kende point par point na outi déjà koyebisa yo bayembela maman Olive Lembe. Comment ba boya qui marche? Tozo kende nazongi na sima tozo kende. Bayembela maman Olive ezolakisa déjà tendance na bango mukuna. Oyo natangi kombo baruti na ba misusu wana. Sa compter ba oyo misusu bakotaka ba réunion ya butu. Alors, sikoyo bango baza politique. Je ne pense pas ba vrai serviteur de Dieu ezande ba biso oyoyo. Ozoko comprendre, toza prêt à prier na wenze, na zamba, na se ya isobe, bango nyoso zobenga ba pasteur baza politique, bazo kipe makamba politique te, mais ba fléchir déjà genou na bango na politique na gouvernement bango nyoso wana ba nécropole na bango batongaka, baza na ba personnalité juridique parce que l'état est imposé bango. Fonctionnement na bango eza ya ba entreprise to kende siko na oyo ezali mama na likambo na biso par rapport ya marche
Ba pasteur wana ba faux pasteur wana conformément à Matthieu chapitre 24 verset 24. Oyo tozo vivre lelo mama Glodina bandeko bolanda biso eza conforme na prophétie biblique que haine ekoya makase jalousie trahison guerre bruit de guerre tuerie nyonso oyo tozo ko vivre lelo mais cela ne peut pas nous empêcher que lokola toza ko vivre ba signe temps de la fin to faire pe face nango parce que toza bato ndenge mo pe biso le ndo tote ya évangile incrédulité eza koya croissance ya iniquité conformément na ba prophétie biblique lelo tozo mona ba état mususu ba komi ko voter ba loi ya mabe homosexuel ba mariage wana tout mais yango te muteza ko empêcher biso to crier donc ba chrétien na fongo la parenthèse avant na répondre o bozo ko lobake no biso occupé politique te biso cité na biso ezali cité moko céleste biso toza kozela nouvelle Jérusalem yesu alobaki mon royaume n'est pas de ce monde natindi bino te boko ekokoma ba politicien mais mwana na nzambe ndenge azaboye akoki kobeta jamais politique kara parce que ba aveugle belé même ba par rapport ya ba décision à Donald Trump ba makambo belé accomplissement ya prophétie biblique ezokende na vitesse mo ya kosakana te soki obeti politique kara et ko rattraper yo ba pasteur hypocrite baza ko fente que no biso toza politique to kokipe makamwa te mokomona bango a mikolo mpia ka fort mboka na biso vraiment tozo souffrir nyonso wana ozozonga na politique alors bande ya ba voleur wana je pèse bien mes mots ba flatteur wana ça n'engage que moi na poto te tozana na Kinshasa depuis babana ko boma batu en collaboration na bato baza ko tindaka bango wana biso population tosi la raté hein combien de bakonzi baleka combien ya batu baleka na este babandi ko boma batu lelo population sili toi tu crois que soki babomi fortune pour la défense ya évangile to babomi bandeko lokola ba Eliezer na bandeko mosusu ba Serge pour na combat o bazana yango sur le plan politique ba anti Valère ba makambo nyonso bazotelemela yango muteko empêcher changement non bakoboma biso misusu bakobotama me bango nde bakoleka alors pour que na répondre na question na maman Glody par rapport ya marche ya le 31 moi je ne vais pas parler de l'église catholique Boyo Kangai parce que je ne peux pas être comme les autres à féliciter l'église catholique. Si moi je vais féliciter l'église catholique, c'est à la manière des hommes. Faut pas ignorer ça. Même sur le plan doctrinal, toyebi yango que l'église catholique est à libanda. Mais par rapport, je dis bien, il y a qui bon montonner dans la vie sociale à la manière des hommes. Église catholique est en considération ya makase koleka ba église o nyonso. Décision ya ko marcher le 31 décembre ezala ki marche moko pacifique. Tangu ba aventurier ba miyibi wana oyo ba kosaka ke baza a politique ba lekani ba interdire que bon marché parce que ba trouble kozala non baza batu oyoyo ya kanyaka. Pourquoi? Parce que baza corrompi to bazala corrompi kala baza te lelo to bazala ki kala uta kala ngai place nazali dimanche wana na 9h nazo peso belema na kendaki na paroisse moko eza plus proche pa na ngai j'étais surpris. Na kuti ba jeune ya veni ba jeune ba uti de partout ba lobi lelo to yaki kokota messe na église catholique parce que za affaire église catholique te biso nyonso toza bana mboka to monike ezali pona biso opportunité epesameli biso kolakisa na mokili mbimba ke to lingi lisusu régime oyo te. Donc par là qu'est-ce que je vais faire comme aux allons la gare du Nord. Bon, tout justement, soit métro ligne 4, qui est dans Marcadet, Poissonnier. Bandaka Komata, Netozo ya Château Rouge. Pour Yango, Awatoza, et ça entre Marcadet, Poissonnier, na métro Château Rouge. Bandaka Komata, en face, il y a magasin Carrefour Market, en face, Batalana.
okomona drapeau ya RDC Congo okomona awa toza eza kaka wana sala rapide nazozela yo franco na bango tiani fai eloko eleki libumu eza te nazozela yo à tout à l'heure. Manigol, bonjour. Bonjour. Manigol, oui. Vous commis ce soir? Oui, tu commis awa. Mais là, on a c'est vraiment d'autres. Oui, tu commis awa na Château Rouge, awa na face à Carrefour, pendant que l'on évite tout ça na presque un mois awa. Non, mais bien, il s'est assis à toi. On a souvent pas si ranké. Est-ce que nous yaka miloko awa tout ça? Et c'est comme Sukodo, en gros, en détail. Et on a yé. Ah ouais, bah voilà, awa tout ça, awa tout kaya. En gros et en détail, exotique awa tout ça. Donc, ça aussi, bah, ça y est awa, puis na biso ça na c'est pour capacité. Tout awa na Château Rouge. De doté ka vente en gros et en détail. Ça même mi carton moko. Doté ka na menga gros. Donc, bah prix au eza awa, rien à dire. Donc, bah écart en moulay, ce doté ka bloc en gros, ka bloc bien ya bio. Tina yawa, na même ça bon on a pas paria. Au salaire nga na koma kaka awa nazanga mumimi awa to Thomson 5 kg 13,90 €. Non. Oh ngolo 5 kg 13,90 €. Maman. Malangwa capitaine normal makaya buwe ambassade oya pembe bongo pondu ya kin pondu oya kin sibul na 5 €. Omawa omuna wa na ye libela awa ngai dero bite kuti dero fumbwa carton fumbwa na 10 €. Oh c'est dit jamais vu ya monde makambo fait. Donc ça 4 Marcadi Château Rouge en face il y a Carrefour Market omuna drapeau ya Congo RDC et loko makasi. Bon, ça vous fait un mot. Evida, qui s'est mon frère. Tellement pas pris. Comme il ça va, Nayaka, donc, la côte à Congo, faut que vous soyez, Tolia Biloko, Moka, la Bisson, Moko. Et puis, tu es drapeau du Bandawa. Drapeau ya Congo. Va missi net yo. Yamaya Congo. Outi ba province, outi ba Moka Moussous. Boya pour s'approvisionner, pour ba prix. Yango. Marche pacifique wana ba évêque wana nyoso ba deniles bande ya batu wana nyoso ba lekane wana pour que ba interdire yango ba koseli yango makambu tant tolo ba marche pacifique. Principe epesamaki wana koyiba eloko ya mutu te kofinga te nga moko naza wana j'ai contribué. Bana nzambe belé bokozala surpris parce que vos pasteurs sont des hypocrites. Ngai nakoki ko soutenir te ke batu babima bakende kofinga bazongisa boy parce que Bible eza koyebisa biso to prier pour na autorité to respecter bango. Alors Tobo sanate que non, il y a la part de l'homme, il y a aussi la part de Dieu. Cela veut dire que tant au moni régime oyo bozo sepelanango li souté, eza ko moni sabino passe. Dossier wana tobonde la chaque jour toza ko mema yango epai ya nzambe. Nzambe yemo kwa yebi sur le plan spirituel, c'est qu'il va faire Nathan nae. Pardon maman Glody, po Bible yebisi biso que toute autorité vient de Dieu. Donc nzambe ye moko ayebi ke soki bato baleli mingi mitema na bango ezonge pa na nga babondeli ya solo nga moko na yebi nini o na kosala. Mais à la manière des hommes aussi, faut pas to oublier que toza na nzoto, toza pe na molimo. Wana na lobi aspect spiritualité ndenge eza correct na maloba na nzambe, mais siko na kibomoto ngai na soutenaki marche wana même parce que ozala tendance à l'opposant. Les hommes na ba dire na yo. Non, maman, on est libre. Batu bavotaka Kabila bazalaka libre, batu bavotaka Tshisekedi bazalaki libre. Yo vota nani? C'est important, je ne vais pas influencer. Bangi. Toi tu penses que bato nyonso bayaki ko marché baza batu kaka oyo bandaka la bavotaka bemba baye bavoter Tshisekedi? Non, ezana batu musu, c'est clair, tozana pays moko tozo réclamer démocratie. Opesaki Kabila voix na yo, opesaki mututel voix na yo, omoni que non confiance to salaki bango basali ndenga na te papa e nyonso to yokanaki olingi pe ko respecter. Et vous pensez que na ba marche tout le temps et que le régime?
bato bakokufa kaka. Non, nga naza wana te, nga naza place ba miyibi bazali ba faux pasteur. Eloko nino nga na Parce que place wana kopesa bango pe raison. Te, problème ezali bana na nzambe baza bana na nzambe batu ya nzambe baza bana na bango te. Zwa décision na ndaku na yo, fandisa mwana na yo. Tango yo oza a politique, c'est limité na prière soko kobimate bana nzambe to bondela pona mboka na biso. Mais tango yo obimi, oyebisa batu ke bo marché te. Okoyebisa batu ba marché te soki makanisi ezalaki ya kobamba mabanga, ya kofingaka, menzembo oyoyo paroisse catholique eza pembeni ya ndaku nga nazali, bandeko babandeko yemba soki tokolingana ya solo. Botika batu ba marché librement. Mukili mubimba bamoni, bobeti batu, bagaze, balacrimogène, batu bakufi, o nyonso esepasaki sikoyo, ba faux pasteur wana aussi balia bambongo, baza kokosa batu nini keno, trouble elingaki ezala, eza lukuta. Message na yeli awa mama Glody ezalaki pona kotalisa na bana nzambe ete, oyo eza kosalama na mboka na biso. Cela prouve qu'on n'a pas de prophète authentique. Parce que ceux qui ba grand pasteur nyonso ba l'homme de miselekete ba kankenza liste eza tellement moulaï, bazala ki ba vrai serviteur de Dieu, il n'allait pas fléchir genoux na régime oyo. Mais au monique tant autozali, et ça fonctionnement ya Babylone te, ça fait partie ya ce to décortiquer yango na prophétie biblique. Au moment na kenon monde ya ténèbres lelo même pour na préparatif ya antichrist sti suite nyos ne to yebi ezake il faut ko travailler na ba star ya monde oyo il faut ko travailler na ba pasteur et nini muteza na likolo kuna politique muteza ko chapeauter. Alors ba pasteur oyoyo ba boya ki batu ba marché nga message na ye ba diaspora na pesibino longonia matondo mingi bo appliquer vraiment décision na bino wana bien comme il faut. Et non seulement kakaye na Luxembourg awa. Décision ezalaka non déjà avant que non ba pasteur ba yate ba sala bote na ba musicien. Ki koloba mame ya kotala ndenge bandeko na biso ba kufi cette fois-ci en tout cas je crois que biso nyos passe tozana ngona mitema. Pourquoi nga naza koloba baza kutu ba pasteur te ba bang sabino oh, ne jugez point ne touchez pas mais ouais lukuta baza ba oin de Dieu te. Omoni lelo yo eloko batu ba obosana mboka tozana bandoki tozana ba chrétien kimbangiste catholique ba différentes confessions mutu na mutu par rapport ya spiritualité ya conviction na ye ya connaissance na ye ya vie éternelle na ye azana confession na ye na être suprême na ye o andimela yango komona que sur le plan évangélique tozana ba divergence tozotelemela bandeko mosu mais par rapport ya combat ya nation na yo kimbangiste na yo mutu ya gege na yo mutu ya soki wapi soki eza pona intérêt ya nation biso nyonso toza ba congolais esenge tozala un motomo moko. Alors soki bomonaki que boliaki mbongo fallait bofanda bino na bana na bino na basi na bino parce que baza koloba eza likambo église catholique te nazobeta c'était oyo ngana vivre na yebi ke bato ebele bafandaka na ndako baza bakimbangiste bato ya beglise mususu bayaki ensemble église catholique ndenge et coordonnaki ba évêque ba beliboso ba makamunyoso sikoyo bazo sa biso sinto ke na suka ya émission et loko comme message dans ligne na lancer na ba na nzambe za ya liboso ba diaspora na pesi bango ba na nzambe na yebisi bino ke bo continuer ko prier. Problème ya Congo bo fungula matoi ezaka kakabila te to pe régime en place. C'est vrai. Bango à la première position, mais tant la lobby ezaka ka bango te deuxième problème ya Congo eza ba faux pasteur. Oyo boza komona oyo ba infiltré, baza kokosa ke baza a politique mais baza na tendance parce que diable a travaillé na deux grandes séductions. Na système ya serpent aye na venin a infiltré. Parce que ceux qui ba mukuna bakankenza bazalaki na évangile vrai, ils allaient se comporter, balingaki baza na comportement oyo te, balingaki bazala ndenge bazala elote, baza ba faux serviteur de Dieu. Et puis deuxièmement, aroya na système ya griffe le rôle lion. Ba griffe na bango wana eza ndenge tosana émission moko ba banda ko boma ba peuple congolais depuis kala. Siko makambo loba eze belé
nalingi nasala na badiaspora proposition moko parce que bamakambo bandeko ebele si balobeli yango mava nasala proposition ngefa keba toza na sainte colère. D'ailleurs tu n'es pas un prophète de l'Éternel. Et Romishiko tambino nyoso bozoko tchaba mbriema minoko nabino e kangama parce que vous jouez avec cette nation. Ngefa prophète na moment oyo yo mboka na biso eza na ténèbres hormis ba bêtise na ye oyo ate ya kawana mais azoko parvenir koleka. Je vais citer les noms na site moko le Nazarien pa ya Tiffany pour na koloba que na ba pasteur nyonso à part ba papa Nkelan na ba Jacques Vernon o bakufa icône vrai pasteur o tozana eza Baruti Kasongo. Nego on a problème hein, on a problème mutuloko la baruti na ba photo ba Yesu na ba alliance o bazana ensemble na ba tuana bazako boma peuple congolais yo soi-disant prophète de l'État. Au moins na raison le ba ba compte à rendre au nom de Jésus-Christ. Wa baba prophète bakwanga na madesu. Un vrai chrétien karatanga azotala mutu lokola ba mukuna. Azotala batu lokola ba neema, batu lokola ba gege, batu lokola ba baruti. Akoyeba ke azana donc na eloko moko te na nzambe. Lien moko kutu na nzambe zate. Allez, parce que ceux qui batu bazoko respecter le rôle de prophète. Cela veut dire que o azoloba eza na considération mais tant azoya koloba ba bêtise. Ngefa attention. Ngefa attention. Ngefa attention et puis même atabino ba oyo boza pona moi oyo nyos bozo sala l'Éternel est juste. C'est vrai, bah infiltré, bah kotaki, même au balataki, bah teni, mais il y a eu aussi des hommes, oh bazalaki, na teni à la police, bazolo balinga la. Permettez maman pesanga miko, bah sakaje bah nekona biso, bah foutaka yo combien, pour y bah nekona yo téléphone, au betaye lisas, mais boye bah on a bah mbongo boyi baki, bah sakana nanza mette. Vous croyez vraiment que oyibi mutune ngwana, olambi pe ma desu bah na bah lié bah ya bonne santé. Bamakila o etangaki Dieu est capable de kopesa bana na bino ba diarrhée ya makila. Mais bana na nzambe eloko nga na yebisi bino bo prier. Yo pasteur, yeba ke Congo oyo eza na ba chrétien te, batu nyonso bazali, soki ba yokani pour que basala eloko moko eza normal. To vivre basine attendre de la fin na ba pays d'Afrique mususa bazo marcher, bazo boma batu lokolo basoso lokolo biso. Alors avant la proposition de c'est vrai, ils ont cadré la prophétie biblique, mais cela aussi ne peut pas nous empêcher. Yakoloba, yako vivre, oyoyo, tozali koloba na bino. Proposition alors. Proposition on a nango déjà diaspora. Pour comprendre l'élite au biso tozan nangoeza d'abord il y a évangile et puis toza ko soutenir bino parce que lelo to ko ignorer en te aventurier moko apesenga mutema passe na yoka ki azoloba ah bonne année o batu ba omela muninga na FC yo kansi to omela na mbongo gouvernement to ya Kabila biso abafuta biso combien to omela nde na mbongo ba western donc baza ko yeba ke non potonde mutu eza kosunga bandeko aba vivre message na ligne na lancer eza boy soko yebi ndeko na yo asambelaka na cimetière ya Mamo Lang na cimetière ya Baruti na cimetière ya ba faux pasteur wana nyoso kotindela ye lisusu mbongo te billet de banque lukata ndeko na bino moko yebi kaza païen maza na bonne moralité azane na église te o ba okende ko yibe action de grâce tindela ye mbongo asaleli bango provision ozane lamba otindeli mais billet de banque parce que embargo bopesi bango méchant wana ekokitela bandeko na bino oyo baza envoûté enfermé na ba boutique na bango plus ba ko multiplier ba stratégie bo fond la fermeture ya ouverture le rôle la muyibi o ya François Mutombo disciple mukuna code bino mutu borotinda donc boza ko souffrir botindela lisusu bandeko na bino basambelaka na ba cimetière wana billet de banque te sungai ne loka kolia sungai na elamba alors pona ko sukisa mama Glody na linko lo bawe bana nzambe tango o to komi na yango problème ya Congo ezape que to pesa ki nzambe mu Congo ko pesa nzambe mu Congo comment à la fois nzambe aza ko exposer pour que bomona ke malgré tolobaka Congo ba église ezebele mais eza nango ba église ya Yesu te parce que soki batu babane ko sambela dans le vrai eloko moko linga yo s'est passé soki er moko pete omona ba résistance aboy mutu na mutu atala motema na ye veillez na vie na yo
tambola na sanctification et à la manière des hommes aussi bunda pona ba vraie valeur na yo. Coup de chapeau na bateau nyonso boza ko lutter sur tous les plans. To comme ba politicien te. Mais toi na sur la politique pour te coincer yango na prophétie et puis le rôle ba citoyen congolais avant Cité Céleste Nabiso, Dieu nous a donné ce pays plutôt cette nation, la RDC. Tu as mon côté, tu as accepté ma bêtise de partout. Tu lobby yango na kombo na Yesu. Soki to kokufa mais to kosilate mais bino bokoleka. Kombo ya Yesu Masia ekokumisa na mboka Congo, nzamba zo sisité ba oyaye sur tous les plans. Merci beaucoup frère Fortune Mbala, nous sommes arrivés à la fin. Contact Nayo et puis invité na lobasunini. Merci. Nana posa pesa contact possible. Obangi na. Na banga nini batu ya mukuna babenga ya walesa babenga ngana numéro masqué pour que ba finga ngai bokeba ozana Allemagne kuna te yaka wa terrain yango yaka wa te babomaka biso lokola ba mbinzo yako fungula mbanga na yo. Donc et puis batu musu ba ba frère ozana langage moko mabe siko bolingi to te ya bino nini boboto bondeko Yesu akotaki na Samarie abimi boy pendant que babiloko a mikie ba miyibi ba noualer lokola ba o nani oyo saper oyo nani denile sina ba master na bango mususu. Alors on a répété na place on peut sa numéro les 7 oyo na Luxembourg na dit de l'ange diaspora chrétien combattant kobeta mutute mais empêcher Franck Moula Japon à ça la grand commerce so botel mais la héritier ba fali banani banenge moko alors siko yawa a cotiser ta na ba famille éprouvé te à la okerote que la binokuna ba DVD ceux qui na ba combien so bo soutenir bango en tout cas c'est triste mais ensemble biso a binokuna to kolonga sur tout le plan kolonga nzala Congo et puis kolonga masumu poto koma to kota na nkembo na nzambe. Merci beaucoup, c'en est fini pour aujourd'hui. Je dis un grand merci à la première dame de Lausanne. Merci Kouyago Belisha, maman Richard Diloa, elle n'en fait pas comme les autres. Mais Hervé à vous, mais Hervé à Ritz Kilolo Motema Moria Kabela, mais Hervé à Laetitia Lukusa, mais Hervé à Chelamboui, mais Hervé à ma grande famille, Papa Diasuka Kanda Jamari. Merci Nabilo Toubolingarabi. Et puis mes condoléances à toute la famille Bonda. Te perdre vraiment. Papa Daken Bonda, que son âme repose en paix, tous l'ensemble, la bande de Nyonso et la famille Bonda. Merci beaucoup, restez toujours branchés sur le www.elengia Congo, vous ne serez jamais déçus. Merci à Tracy Mbelenga Pro, la même magique. Merci à Mika Bajinde. Quant à moi, je vous dis au revoir. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. La mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro, Tracy Mbelenga Pro, Kata.